Nzambe mobokoli ya bana bazanga babotie. Yawe motangisi ya bana bazanga babotie. Yawe mopesi diplôme sans tricherie. Yawe Yesu kumame na tongo na midi na pokwa katikati ya butu hata na bandoto yo kumame. Nga mosali na yo na kokufela na ila maltete shama. Nga mosali na kokufela na ila maltete Yeso. Kino na mona babarba babongola maloba. Ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te. Na mitiki mopepe na yo etindika ngai. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza elamba ya nkembo. Tinike tata apesa boboto langi eza elamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longola nga ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesi ngai nani abutula yango. Ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te. Yesu nde mopesi. Bien aimé, Yesu nde mopesi. Yesu nde mopesi. Mbongo eza motu ya kasi kondima nanga eleki mbongo. Yambala oyo eza elamba ya nkembo. Miso oyo emesana komoni lukuti na bomoi na ngai. Yambala sambo oyo ekomona eloko. Ekomona eloko. Lipata oyo ya muke bozomona ezo anonse mvula. Mvula ekonoka akabe ya komona. Nga mosali na yo na kokufela na ila maltete shama. Nga mosali na kokufela na ila maltete Yeso. Kino na mona babarba babongola maloba. Ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te. Bien, mais quand je chante cette chanson, parfois moi-même je pleure. Il y a des larmes qui coulent. Bola mwanzambe, il y a des larmes. Oui, tant nazo emba mosika tohuti osundola ngai maya misu nange tanga kaka bipa itoko kende yawe nazo monelonga oyo de mobembo ya bolingo oyo de mobembo alitomba simbanga lobo. Déjà le fait qu'en yebsanza simbanga lobo etaisanga maya misu parce que je me vois tellement nul liboso na que so asimbinga te na yeba te lobe ezala neni. Donc na kati nango tozoloba na bondela pona basusu bamona bilembo. Après na yeboloba na sima kasi oyangai ekokamwisa bato mais na ebandela nzembo wana na lobaka loba Jésus même Yesu alingaka ngai. Bato mingi bamona on dirait zaka exercice moko facile quand tout va bien, quand tout marche. Mais zaka exercice moko pas facile soki mutu azoleka na kati ya ba complication ya vie. Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes et maintenant en ce temps de la fin Dieu se révèle encore à nous, les fils. Depuis 2002, un appel retentit. Au travers des oracles, Dieu interpelle son peuple. Un rendez-vous, un temps de rafraîchissement, un temps de révélation, l'enseignement de l'esprit, en un mot, le rassemblement des ailes. 16h30 à 20h. Au sanctuaire de Dieu APC, situé au numéro 5 de l'avenue Lunzadi, quartier Binza Pigeon, dans la commune de Ngaliema. Aigle, Glati, révèle ta face. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Merci la bienvenue sur Bozo dans la Bisso. La émission la Bisso rien que la vérité. Ici Bonzambe et qui t'a rendu mon amour na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa bien-aimés dans le Seigneur. Si maintenant tu es au Bakenzama Boto Koye.
wapi na manso azo saira biso bien-aimé. Merci na bande nyonso basukuna musalo, merci na ba oyo nyonso to baida biso ke to avancer to kene musika to kene liboso. Na moni pasteur fils Amicia depuis Zurich, la bouche autorisée de l'Éternel, la filou quoi ya motema bivince. De homo depuis lors pe na maman Gisèle, luke le motema papa Emmanuel na Boston. Le frère papi Congé na toujours sorti, il y a album qui sera sauvé. Donc, et l'on a maman Sylvie Wati. Merci na ba obabenga biso. Un grand merci pe na ndeko na biso Jocelyne Mongo motema papa Christian Mayala. Maman Mikoloto nazo mona na Facebook te. Na éviter ce que les ni pese na papa moté sikazola la biso na zela toujours libre. Alors baki otinga livre tidelo. Merci na maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga. Bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana to ya robaki nzama boto kwa bien aimé dans les Seigneur. Le loto ya minani na émission sur la voix céleste Angela ya Lola. Bonzambe et kitana loye mo pe na maloba vous a vraiment béni, vous a édifié l'émission de l'eau et n'est pas présenté vous bien très bien. Vous en avez déjà à qui je m'avais dire shalom maman Lombo. Shalom Vendéa. Maman Kala. Nicole Bélé. Nicole Bélé, tout le monde était maman. Bonne santé. Dieu fait grâce, grâce sur grâce, tout ça bien. Zamba zo sal service. Le banaba on est tout banaka qui maman. Tony bino mingi. Je sais que tant les gars moi mingi. Zamba permettre de se kola lelo to monana. Grâce nae ezali kolona biso mawana ezali kolona biso to l'examen moment kitoko par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Grâce to l'examen moment kitoko par la grâce de Dieu. Grâce joue un rôle moins important dans la vie de biso. Rôle ya monene pe ya makasi, je dirais même vie et sa grâce. Ils ont un mérite, ils ont une prière parce que ils ont un continuer à prière à makasi tant que nous sommes en salité depuis toute la vie chrétienne. Donc la vie c'est la grâce. Voilà pourquoi heure nuance nous devons parler de la grâce parce que même David a compris qu'il y a un mot. Azaki na bonheur, azaki na royauté, azaki na mbongo, mais ayaki koso sur la queue, mbongo sombaragnon sauté. Il faut ce qui bonheur et ça, grâce pesa parce que ce que t'ali bien, la pèse exemple le quoi na bamboka le quoi ya biso dans sous salaire et à fin du mois et qu'on a noté au combat le 5. Donc aux gens le 30, le 3 ici mais aux autres comprendre des lignes au cas qu'on nous deux bouts du mois. Donc grâce et aka au salamakam au délai salaire. La vie n'a biso grâce et salamakam au délai à bongo, au délai à connaissance, au délai à intelligence, au délai à potentialité, au délai à nuance au mutaposa. Donc sans la grâce de Dieu, on est nul. Maman conception qui bonza to comme on dit sur la grâce ils ont bien marqué. Qui bonza mais dans le yo maman c'est bien marqué. OK. En tout cas, vous êtes tellement ébélé à Koyimba et na yimba quelque chose pour le commencer pas na Yesu na zoibate na nouvel album Ozoya et comme tout seul là ma nouvel album tu écoutes l'album Masika voilà je sais que ça t'en là-bas oh bah bien dans la bande na petit ba maya kala motema na ngai ekumisa yo na kende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai yano ata na mpasi nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otilimisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo na bomoi na ngai naza kozela lisungeko utepai na yo na libota na ngai tutatulieti oza nzambe na bolingo na mboka na ngai toza kozela lisungeko utepai na yo na mboka Kongo tutatoliete
oza nzambe na bolingo o Yesu o mongongo na yo ebukaka bangomba na bomoi ya bato nyonso ekotosaka yo soki nakanisi bisika yo zuwaki ngai engai kaka siyo yawe natali na likolo pe na se namoni te nani yakokani na yo yawe bonzambe lola ezofuta soki nakanisi bisika nyonso azwaki ngai olobi ke mama nza bando bazolanda biso de partout na loyembo oyembi liboso olobi ke na mboka Congo c'est ça non tozozela lobi ke kotepa ya yawe ameza na bande mosusu bazolanda biso na ndenge ozobeta lisolo mpe ya grâce oyo bayoki nzembo baza touché mama likambo moko elata bango nzoto on dirait que babose bazeli lobaki adresse ya bolamu ya nzambe nzambe abosa adresse ya bavi na bango mama bazolela ntongo midi pokwa na loyembo uti koyemba message nyoko transmet na bayi bazolanda yo makambo uti koloba eza message mpona vie ya motu moko oyo azolanda biso. D'ailleurs message clé oyo nzambe apesa biso na la mano didio ezalaka bongo message ya espoir. Tala ntina so bomoni nga naleki na TV eza peut-être juste pour motu moko kaka mpona loba mibale te mpona loba misato te azwa esengo e motu yango nazondima ke eza bien ino azolanda biso sikoyo oyo azoloba ke peut-être adresse ya bolamu ya nzambe eza ye te lelo na tongo nazalaki quelque part nazosolola ndeko nalobi na nga maman Laure, je compte sur ton Dieu, je compte sur la prière oyo okoki kotombola epai ya nzambe mpona nga parce que naza vraiment na kati ya baproblème moko très sérieux moyen na expliquer ba détail eza te natali nayebisi nalobi nalingaka te so tokutani tobanda kobeta masolo ya baépreuve tobanda kobeta masolo ya makambo ya pasi baminyoko bamituna bamitumisi oyo tozokutana nango na nzela parce que nga na ye kotala yo soki mpe nga mpe na bando betela oyo yanga c'est-à-dire tosangani po toloba autour ya Jésus te mais tosangani po toloba autour ya ba situation compliquée pe difficile mais moi je pense que tongo lelo na lingi tobeta lisolo ya esika o nzambe azwaki biso c'est-à-dire esika o nzambe azwa yo na bandi ko yebisa na lobi na tangi na kombo na lobi kanisa 20 ans avant date ya lelo place ni ozalaki nabi kumisa nzambe ne serait-ce que pour lelo okomi na charge ya famille c'est-à-dire quoi c'est-à-dire okomi kozala peut-être lelo na ba difficulté ya ko aider famille et to bato bazo ko meniso mukumba to oyo omema charge na bango ya misolo tout ça parce que ils ont rentrée scolaire mais na lobi na ye ça la lecture ya bien dans ce sens que ba année leki 10 ans 15 ans 20 ans passés tu pouvais pas koyoka ta téléphone ne sonner ba bengi yo que tala mwana azali minerval ainsi de suite c'est-à-dire ce qu'on peut t'appeler aujourd'hui c'est que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Quand tu as noté que je manque de l'argent pour la paix Sabango, mais tu as par contre que aujourd'hui ton téléphone peut sonner pour la bengio parce que tu as quelque chose. Bazo peut estimer que vous avez quelque chose. Donc même au milieu des difficultés, on peut retrouver l'amour de Dieu. Donc, vie à Moutunion, son aspect d'amour, ils ont la adresse à Bolimwanza, mais parce que Moutoyo, esprit na yezo yenga na tango, parce que nous autres koufi. Quelque part, ce qui Moutouana azomona qui a en contact na yote parce que il ne vit plus. Il va qu'il azolula yo, azoloba qui ah il écoute bien.
parce que moi je ne vis plus. Nous autres on a vivre le sous-souté. Mais ils osent vivre malgré le fait seulement de vivre. Et ça ça quelque part que le Seigneur a encore un plan merveilleux pour ta vie. Donc, osa adresse ya Bolinwanzambe, olinga parce que ezana mutu moko akufi, esprit na yezo yenga mais soka tali azo kokota en contact na yote aolula yo. Azoloba yekuta azo vivre. Est-ce que Sambela qui kolekanga pour vivre? Donc le fait seulement de vivre, c'est une grâce. Alors, ce qu'on veut vivre, bakisa senga nzambe apesa yo moi condimate ya mukelo ko la graine de sénévé au comprendre que na viwana et loko moko ya sika ekoki kobotama. Donc ne sois pas esclave, il y a mauvais témoignage, ne sois pas esclave, il y a difficulté, ne sois pas esclave, il y a déception, il y a défi, ne sois pas esclave, il y a échec, il y a passé. Ne sois pas esclave de ça parce que nous avons comprendre que parce que je vis, il y a encore de l'espérance. Ok, merci beaucoup Maman Laure Mbongo. Au bétail du soleil grâce Maman Laure Mbongo. Si on a la Bible, et ça n'a moi parce que dans mon moment il y a calme. C'est que ma parole pour tout le monde là-bas, on peut se comment ils avec signification. Mais la Marie, comment on a une signification de la guité. Jeune fille mon oiseau tambourana et qui sans sa vie n'a été maman. Mais Bible les autres que ange abîmé Marie, a dit Marie que ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc toi avec la sensibilité à trouver grâce devant Dieu. Maman ce qu'on va nous dire bazo là na biso c'est que nzambe a coquille pour ça là. Nous dans la passe, dans la difficulté pour nous mettre la vie. Azol la tombe me dit pour avoir grâce du bosso ya nzambe to et sengela salami. Et croire à la grâce. Croire à la grâce, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça, n'a pas été toyembaka et umela. Nakati nango tozoloba na bondela pona basusu bamona bilembo. Après la sima kasi oyanga eko kamwisa bato. Mais na epandela nzembo wana na lobaka. Loba Jésus même, Yesu alingaka ngai. On dirait que c'est un exercice facile quand tout va bien, quand tout marche. Mais c'est un exercice pas facile. Ceux qui m'ont les cas, la carte de complications et la vie. Talatine a bien aimé. Et donc, c'est que ça croire à la grâce. Marie, déjà, mboka moi sur un outil. Et mboka moko vraiment ezaki na tina morote. Talatina na kombo na yemoko ezanga sens, ezanga signification, ezanga valeur. Na mboka fandi ezanga ngo eloko na eloko oyo ekoki kobimisa te. Parce que mutu mususu kutu okozala batu babengaka yoko bayibi kozaka na poto. Yo moko to mususu mona que ça ne va pas. Mais le fait seulement que zakana poto to zakana mboka moko oyo batu ba revaka kokoma. Déjà c'est une grâce pour so beteli mutu lisolo na yote a osengo mbongo. So beteli mutu lisolo na yote ako beta lisolo na yo na ndenge oyo mozo kanisa te. Mais mwana mwaso bana ofana na Nazareth. Tangu balobi na Nathanaël que mwana mobali wana Yesu abibi na Nazareth. Nathanaël Azaki n'a raison. Alors, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Nazareth Ezaki n'est l'autre côté. Habitant dans bien aimé Nzamba Salibiso Ngolu, ya okoma na Nazareth, ya komona Nazareth, ya komona même esika oyo ndaku oyo Joseph abandaki kofanda na Marie ezalaki. Par la grâce de Dieu, on a vu ça. Lelo oyo ekomi ba site touristique. Tongi basali quand même moi édifice pour perdre image wana te perdre coordonnées wana te. Mais bien aimé Nazareth ezaki mboka moko ezanga valeur. Mais bien aimé cette ville a reçu la grâce de Dieu. Tant ngolu ya Nzambe ye ndeka balwaki na Marie azaki na kati ya Nazareth. C'est-à-dire
Si toi tu trouves grâce, il va que toute ta famille trouve grâce. Il faut croire à la grâce. Marie a cru à la grâce. Tant a eu grâce, vie na ye et échangé, l'histoire na ye betami, mboka na ye ezupe grâce. Aujourd'hui, on peut appeler Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, Jésus-Christ a eu la vie ya mwasi moko, a eu la vie ya mboka moko ezanga valeur d'un coup à cause de la présence ya Yesu a kangisi kombo na ye. La grâce est celle que kombo ya Yesu e kangamana kombo ya muto azanga valeur pe ngolu e gangi. Mwana mwasi azanga katina aboti Yesu. Mwana mwasi azanga katina akutani akoti en contact avec le Saint-Esprit, sa vie a changé. Elle est devenue une autre femme à cause de la grâce. Mboka o ezanga valeur lelo okombo mokonzi ya bakonzi et s'attacher nango babengi ye Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ceux qui grâce et na vie na yo car ndenge ange alobaki na Marie, tu as trouvé grâce. Yeba que bako benga Yesu Kristo nzambe ya Intel, nzambe ya Sophie, nzambe ya Marc, nzambe ya Songolo ya pakala tia kombo na yo parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Bako benga même nzambe ya libota na yo à cause ya grâce et ko localiser bon moyen tanatina ndeko nanga crois à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, désire la grâce de Dieu, déclare la grâce de Dieu. Ndenge David Alubaki, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à. Donc, tant aux autres désirer bonheur, désirer paix, grâce, parce que la grâce, c'est ce qui maintient le bonheur. La grâce, c'est ce qui stabilise. Bonheur ya vie à monde. Ceux qui ngolu et famité na bongo ina et ça la basima ba bongo na vie bien aimé asimi bongo mais parce qu'il n'avait pas la grâce de Dieu bongo na esali eloko mon côté tant mususu tant musala esili bongo pe esili azozanga te sika kolala azozanga ta ata moi bikok il y a 5 mètres sur 5 ou bien il y a 2 mètres sur 2 mais ils ont la bâton sous soupé azaki était en sous pousseur kaka mais parce qu'il avait la grâce de Dieu en lui, il désirait la grâce, il croyait à la grâce de Dieu azaki tout le temps qu'on déclarait grâce à Nzambe atonginda kutom sous au mukolo pusu atikala kotongate. Donc la grâce va au-delà, il y a salaire, va au-delà, il y a études faites, va au-delà de tout. Alors ceux qui ont kotanga sangisa d'études la grâce. Ceux qui ont kozala na mboka songolo to pakolo ba bazo ko envier kokoma ko suka wana te sangisa la grâce. Ceux qui ont kozala na musala ya kitoko sangisa la grâce. Au moins que musala na yo e ko pesa yo au-delà ya oyo ba oyo musala ba musala bazangi ngolo basili ko zoate. Merci beaucoup maman Longo. Actualité za moko o que to ko zalelo. Merci na de le bon retour au biso sur la grâce maman du soya ma robe de gloire. Partout ezolo ba déjà qui nous dit maman robe de gloire. Oto yo kaki oto monek ekobima kam. Enfin ma robe de gloire dans le bikani tezodi. Maman, studio ni ça déjà ici. Ce qui doit annoncer déjà sorti, c'est que donc Misala clip Nyon se silite, mais nous avons déjà quelques clips Oyo Bandeko Mona déjà. Ok. Et Lobimaka? Album Maison Bimabongo ce 25 août na Foire internationale à Kinshasa. Ok, maman Lombo, ma robe de gloire. Comme il y en a au bêta du sorcier, on va nous parce qu'on comprend le message en tes amis. Ma robe de gloire est un message au Nzambe à Pesibiso, au Kokipe Koloba, tunique de gloire, au Kokipe Koloba, parce que nous sommes en train de véhiculer ces messages personnellement tel que le Seigneur me l'a donné, tel que le Seigneur nous l'a communiqué. Alors, tant sa message, il avait parlé de la tunique. Et après, tant directement à personnaliser en haut. Alors, je te donne une robe de gloire. Et cette robe de gloire, tu es béni bakola tango.
tunique wana nazo pesa yo bato ebele bakola tango na boyi kokoma na affiche na album tunique de gloire mais na préféré na loba robe de gloire parce que naza mwasi na lataka robe de gloire soki omoni que pour na yo eza emploi de gloire comment ngonde mwana emploi de gloire soki pour na yo eza veste de gloire comment ngonde mwana ma veste de gloire soki pour na yo eza omoni que eza mukuse on a besoin ya mulaité olingi pantalon te donc ndenge omoni que okoki ko personnaliser likambo yo comme sango ndengwana ndenge okoki ko intérioriser likambo yo comme sango ndengwana mutu mso ko koloba ma maternité de gloire mutu mso donc pesa yango kombo oyo yozo ya foi voilà ya foi na yo pesa yango kombo ya kondima na yo talatina nzamba alobaki na biso ezala bato ebele bakomi ba esclave ya ba passé na bango ba esclave ya ba tenu oyo babotelaki bango hier alobaki biso na lisolo ebele na kati ya Bible alobaki biso na lisolo ya Joseph principalement na lisolo ya Joseph alobaki biso na lisolo ya Paul na île ya Malte na île de Malte na acte 28 bato beye ba comprendre place wana te nayebi que totanga la Bible mais parfois lisolo mosusu totanga yango te na acte 28 nzambe alobaki biso na lisolo ya Paul na île de Malte bawumelaki na île ya Malte tokoki kozwa yango na acte 28 basalaki 3 mois dans l'île de Malte na acte 28 Bible lobi tant bazalaki sauvé na naufrage baye ko reconnaître que place au bakoyaki place au bakomaki ezalaki île comme on a ezalaki Malte ba peuple o bazalaki wana bazalaki ba barbare yango nazoloba nga mosali na yo nakokufela na ila Malte te shama nga mosali nakokufela na ila Malte te yeso kino na mona ba barbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te c'est-à-dire nzambe alobaki biso na histoire ya Paul na île ya Malte place oyo akutaki peuple na kombo ya barbare kuna na île ya Malte baswaki ye na vipère basalaki 3 mois bawumelaki après naufrage mais malgré vipère aswaki malgré venin ya vipère ekotaki barbare bazelaki Paul akufa mais Bible lobi que après quand ils ont vu makambo nzambe asalaki na vie ya Paul barbare bachangeaki langage ezala bato ebele bakomaki esclave ya barbare c'est-à-dire quoi bato oyo batiolaka yo bato bafingaka yo bato oyo basabolaka vie na yo bato bamesana koaccuse yo injustement bato bamesana benene soki baye batali vie na yo bamoni azalaka na eloko nini na ebande nalobi miso oyo mesana komona eloko te na bomoi na ngai to referaki na lisolo ya un roi na lisolo ya Eli tango Eli akangaki mvula pendant 3 ans et demi ekomaki na temps moko akomaki na problème na roi Akab akomaki na problème na Jézabel il fallait maintenant mvula enoka à nouveau Bible lobi tango bamati likolo ya ngomba baki kosambela atindi Élisée akenotala une fois akei amoni keloko te ezala bato bayaka na vie na yo soka tali azonga kaka il n'y a rien azongi il n'y a rien azongi il n'y a rien ezala ba miso yo bien aimé etala rabiso et mona kaka tozala na eloko te amona kaka ke ozaka na eloko te tous les jours bayaka bazongaka bamona kaka il n'y a rien mais ezala mukolo ezaki na 7e fois moko oyo Élisée azongaki metant azongelaki Eli ayebisaki ye j'ai vu na moni un nuage wana ezaki mukie apparemment ezaki na moni eloko te ela ndeko moko omona neti mwani pata moko ekomi kobotama na vie na ye azomona on dirait loko moko ekomi ko ils ont ressemblé na moi pomme de main ça n'a vraiment pas de sens et ça n'a vraiment la valeur te mais bien qu'on néglige en côté
Car moi bénédiction aux hommes la lokola te ceux qui ont dimi pour se débarrasser na événement passé, échec passé, ont considéré la main de Dieu sur le point d'arriver au lieu de se rendre compte que les patins ont manqué et qu'on s'en voulait. Et tant on voulait qu'on noka akaba komona, tant akaba komona bien aimé au kotato là, pe au kufa na sonité, au kozala bien aimé tant nous sur la carte ya sonité, dans la tina nzembo oyo ma robe de gloire ayé. Joseph baboto la qui est ngala benga kango 4P. Puis ezala qui paie à liboso. Deuxièmement, à quel endroit quoi Potiphar. La seconde, avant de me côté il y a Joseph. Là, tu m'as vraiment su que son moyen. Au lobby que Tindenge, que barbare, a changé ma loba maman. Au bêti du solo, au PC, par exemple, c'est la bande de comme sous bazo là, la son maman. Au yébi très bien, au yébi si quand ça m'a autant non. Que ceux qui ont mazo la poser la vie à un chrétien, tout une chrétien, babamaraye toujours pour mon maman. Au moment que rien ne va, rien ne marche. Et puis après, Kakaboye, Jésus a pensé à Zobalate, à Zobotate, changement et Zozalate. Les mots que ce total la Bible dit sur Elisabeth. Quand un Jazoé sa Marie, Elisabeth nous déconnons à vision la Kibukolo Naye, celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois, maman. Pourquoi le bandé n'a pas de quoi, comme une étape que bandona n'a pas pour changer ma lobate. Ba changer à maloba papa ceux qui nzambe aye ndenge Josué na Caleb balobaki na mukanda ya nombre 14:8. Si seulement l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Ya munene eza koyeba que nzambe aza nzambe et que akoki kosala biso ngolu tozongi suna likambo ngolu kasi balobi ke Jésus avancé lobi ke na okufa boyete tindenge ke na okufa na humiliation na humiliation mais bazomona rien ne marche yango nzembo yeye kufinyon stezo yango nzembo yeye Alvin na biso yango nzembo yeye parce que biso moko nzembo oyo bandi na kopambola biso moko maman papa nzamba bandana kopambola na biso moko parce que ba épreuve ekoki koya pour déformer image na yo et pesa yo kombo oyo nzamba pesa yo te parce que notre Dieu azaka na kombo ya bengaka moko na biso mais ba épreuve eyaka pour déformer image ya mutu bato yo diable a utilisaka pour baya ko bouger foi ya mutu bayaka na malembe te bayaka na makasi. Alors biso pe photo activer une fois guerrière, biso pe photo activer kondima moko ya bitumba parce que quoi mutu azoya ko peso kombo bien aimé azoya aya ko kotiso na état ya souci ba barbare tant bayaki na langage moko balobi mutu oyo aoko kima kanda ya nzambe te mutu balobeli maloba wana c'était un serviteur de Dieu a souffrir à cause de l'évangile. S'il faut pas bimisa lisolo ya Paul to vivre en lelo ce qui peut comme la kingaso comme la ki bien aimé combien de fois to kutana ozo passer ba épreuve na numéro de téléphone no muto benga wazate Alvin ozo passer la banzela ya ba épreuve même na bato bazaki convaincu na yo ba komi ko douter ba komi ko douter na yo ba komi ko mona que non oh pe oyebe succession ba épreuve eleki. Mais malgré Boito qui est dans Joseph, mais Joseph a vécu une succession d'épreuves. Rien à voir avec la promesse qu'il avait reçue. Cet homme a souffert. Le col à Paul a outil pour abandonner Banzela Babeza qui n'a pas de bon chrétien. A outil pour couper na Yesu, Nanzela na ye. Mais bien aimé, Bible le bina biso, nanu nzaba bomie no misu. Après babengi anani aye asaleli le samo ndenge zalaki après akomi ko témoigner Christ ne batindaki mais oyebi na kata ko témoigner Yesu oyo azuba problème na to bazalaki ko travailler na avant siko fa banda ko kima ba koti na kati ya masuwa wana masuwa ekeko nzela mabe basali naufrage alinga kufa akeko vivre sous succession ya ba épreuve akeko mi mona sous place moko akoka ko mi mona te na ilo
bakeko se retrouver na île nzambe alobi na bango moto akokufa te pour la pesi message na message na bonzambe nyonso mais il vit ces choses ake asangisi bakoni mo batiti pour bayoto la moto parce que malili ezalaki talaka oloba nzamba exposer nga na froid nzamba exposer nga na ignominie nzamba exposer nga na humiliation nzamba exposer bien aimé eza nzela ti okoma na suka obima mokilo na humiliation te il faut le déclarer parce que le diable veut juste que déformer image na yo mais à déformer ma projet en nzambe pour la vie na yo te tout ce que le diable vient pour la kosala na ba vie na biso ezala kaka juste parce que alingi a déformer image na bato comme benga amela milangi bato comme benga au moins ça na balaka te kutu na mona ndeko mususu ba frère na ye propre ya église ba benga ya sœur. Donc il y a ça, c'est-à-dire que ce rôle à cola dans l'église ma balakate et ça la mawa dans l'église frère na yomoko sœur na yomoko opoya bali à par la grâce de Dieu a obenga muninga ya sœur bakusuba na mona ngona misu na yoka ngona matoi nanga bazobenga bango ba mama ya Jérusalem c'est-à-dire ya ko ba koli l'église mais bazo balate nzamba za capable ya kobimiso na kati ya situation ana kopengwa te déclarer je ne sortirai pas de cette église dans l'humiliation kopengwa te déclarer na kobima na université na humiliation parce que bazo sekayo au sali 2 ans 3 ans 4 ans na classe moko bayebi ba réalité okutani na ngote bayebi ba complication okutani na ngote mais Dieu est capable de faire sortir la situation ana Joseph a continué ba bois qui est dans la citerne nanu ata mwana mobali moko mama na ye azaki déjà asa kufaki mama na ye asa kufaki aloko orpheline moko orphelin moko ya maman papa zo la kisaba moko lingo na leki na ye oya muke Benjamin mais mwana mobali wana en dehors ya fait que azala orphelin azo vivre sikoyo en ya bandeko na ye ba propre frère na ye babwa ki na pui et ceux qui ont été babimisi alobi nzambe merci na moni susu moyo bateki ye lisusu akena ndako ya Potiphar après wana olikuta yo kata akomo yo kaisengo chef nanga linginga mwasi na ye lisusu aye koluka ye na makangu mwana mobali wana bakosele lisusu makambo abimi na ndako wana pour que se retrouve na prison. Quelle humiliation! Mais bien les jours que Joseph n'a prison l'Éternel était avec lui. Place l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Bien aimé dans le barango mingi. Toujours Jacques présence et Nzambe na ba vie na biso kaka na ba temps ya bonheur té. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des résultats, il est aussi le Dieu du parcours. Amen. Ce qui est solo et a quitté la vie à Joseph, peut-être l'élo au tenir tout le bélamote. N'étant pas to yembinze mon robe de gloire té. Ce qui peut les solo na yo ezate de konangai et na mutu moko na famille na yo destiné na yo ezo dépendre na les solo ya vie na yo. Et lo ezo senga kaka ndima. Crois à la grâce de Dieu. Je ne sortirai pas de cette situation dans l'humiliation. Comme maman, oso confirmer la bande union surtout ndengo yemi que non la mosali nako sukate na robima beauté na kufate na humiliation maman. Oso confirmer la bande ko peut-être que j'ai commis déjà avancé ba million mais comme ko bima ko na nzoto bazo opérer en tout moment zonga. Mais tu solo mo ya ser mo abengaki na nako. Hollande maman, liba les oyate. À quel hôpital docteur lui que pour nous on ne peut rien. Bah mais là qui change mais ça c'est la loi. Aux assurés que vous avez confirmé, vous assurez que par au coup favorite la carte ya humiliation. Bien aimé nangai, Nzambe azan Nzambe. Na omona te situation ni ofona confirmer que eleki Nzambe na makasi. Na osala ngote. Na osala ngote. Pas espérer. Si seulement l'Éternel nous est favorable. Et l'on dit attire à faveur à Nzambe na ba vie na biso c'est la foi. Arrête de voir la mort devant toi. Et bon Satan a fait la masumu tina ninyoko la kisanga se kufai na kangamyo na kotika ete mboto maladi mbeto pitalo tina ninyoko toyemba banze mwana nyonso bien aimé kanisango et toye lisusu na ma robe de gloire de konanga. Pardon. Est-ce que ma robe de gloire? Ma robe de gloire.
na mitiki mopepe na yo etindika ngai, maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Yambala oyo eza elamba ya nkembo, tinike tata apesa boboto langi eza elamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longola ngai ezalaki ya bango, oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya pale, oyo Yesu apesi ngai nani abutula yango, ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango, ngai na mitungisa te. Yesu nde mopesi, bien aimé, Yesu nde mopesi, Yesu nde mopesi. Mbongo eza motu ya kasi kondima nanga eleki mbongo, yambala oyo eza elamba ya nkembo, miso oyo emesana komoni eloko te na bomoi na ngai. Yambala sambo oyo ekomona eloko, ekomona eloko, lipata oyo ya muke bozomona ezo anonse mvula, mvula ekonoka akabe ya komona, nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama, nga mosali nakokufela na ila maltete Yeso, kino na mona babarbar babongola maloba, ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te. Bien aimé, quand je chante cette chanson, parfois moi-même je pleure. Nalelaka parce que ce n'est pas facile ya koloba na nzambe na mitiki, ce n'est pas facile. Na mitiki. Na mitiki. Maboko etindika ngai. Eza prière. Eza prière à motema. Boko remarquer banzemo na biso presque nyonso ezalaka makambo tolobaka. Nzambe apesa ngo mélodie, a transformer ngo, a commissi ngo bilei pour na bato ebele. Ezaka facile te bien aimé pour le banzambe na mitiki. Parfois tous a la tendance à imposer nzambe formule na biso. Ya biso moi je veux que au salaboé. Bien aimé so moni domaine moko bo makambo zo marché te, makambo zo simba te, luka siko mo pepa nzambe tindi. Comme ça dire quoi? Tuna nzambe, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Et ezana mwasi moko alelaki bien aimé, mais mukolo moko ayaki ko toucher volonté à nzambe. Parce que nous batu ya mokili, nous fonctionnons sur base de ce que nous voyons, mais nzamba fonctionne sur base de ce qu'il a tracé. Il y a un schéma où nzamba sa traça au préalable pour la vie à moko na biso. Biso to linga to sala makambu en fonction ya otozo mona. Seigneur, ye kuna zo tambola na mutuka nzambe abali, nzambe aboti, nzambe et lokola course moko bozo salama. Or le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur fonctionne selon son schéma tracé au préalable pour la vie de tout un chacun. Moi si on a mukolo moko alela bane bakenda ko offrir comme on a an. Mais jour moko aïe kokota na penser à nzambe. Alobi, si tu me donnes un enfant na offrir yoye comme un service na yo. Après Samuel ana bota ki susubana. Abota ki susubana ebele ya basi pe ya mibali. Alors bien aimé, kanisa que nzamba zakana plan moko tracé d'avance pour la vie na yo. Nyom ekokai na nzambe te. Nyom ekokai na Yesu te. Ekokai na nguya nzambe te. Ekokai na nguya nzambe te. Bebe to yebi ba to moni ba ka o ya ndenge na ndenge. Dernièrement, on a zo ko accompagner sœur na ngamoko ya intercession à l'hôpital. Nous étions là. Ba miom ebimi 16 noyaux. Ba tozo condamné en Okaraboé. Nazaki na kati ko ba médecin ba kotinga. Nazo condamné ba miom wana, nazo loba likola ba miom wana, nazo déclarer likola ba miom wana, nazo déclarer parce que cette femme a comme on a déjà liwana et tombe na yango. Mais quand on priait, le Seigneur nous montrait des enfants. Mais yemoko tu sens que la foi est commis déjà que ça la naufrage parce que non, basi ba uti ko ça la opération les aki énième opération. Bien aimé,
nzamba zalaka na koko tanga komo na yeme na zo terre komo parce que aza mutu a besoin ya kobatela à moins que yemo ko apesa témoignage wana ndeko na ngai nzamba za nzambe mukolo bake ko annoncer que banoyo se komi ko banda ko botama na epsaki nzambe biso to condamna ki noyo nzambe wana eza noyo te médecin atali na mupanzi alobi mais je suis en train de voir un bébé. C'est pour la première fois dans sa vie ayoka lisolo ke batali na échographie ba moni bébé. Moi sois nana na bota très bientôt. Akenda na kati hôpital na kangi moi si moko mususu abandi ko mema moi so na kombote ayebisi on m'a annoncé que je suis enceinte. Donc notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Bien aimé, dans la image on a téléphone, on a 16 noyaux. Pour mettre ça, 16 noyaux. Il y a minene, il y a mikie, il y a ma moyenne. On est là qui 40e fois opération. C'est que Oyo a connu la souka ya likamla ko mitika kai pa na nzambe. Mitika upepena eti kabiso. Tant on est au sambela dernièrement a wana ndeko wana to yaki na se toujours prier et puis c'est tomitika to na kopese merci tomitika no bala nzambe na mitiki upepe na yonde conduire nga maboko na mukongo na nga netindika nga c'est-à-dire maboko nzambe soki bani ko tindika yo et ko orienter yo place oyo volonté nzambe eza pona bongo okili balobi me yo nzambe lobi nini ba docteur balobi me nzambe na mitiki pa no lobi nini c'est lui qui a le dernier mot yango to lobi oyo Yesu apesi nzambe apimela mutu loko te nzambe apimela mutu loko te apesa mutu na temps na ye mais soki nzambe apesi yo loko te ata okeba sokola yo ata okeba kotiso na mai c'est soki combien de fois si Dieu ne te donne pas bien aimé mutu apesi loko na zate solo ya bande moko na Bible ya ba lépreux même temps que ça de manière que ça musala oyo sans producteur sans donc au moins mutu ezo nini biso to bana nzambe to ko mitungisa te nzembo oyo bima to ko lela te parce que yo mutu za nzambe to bitende ni to ko sala mais yo lokoloza mu pepe na yo etindika biso alors na prière na ngati leona lo ba kaka Seigneur makamto ça les a faibles parce que on n'a pas assez d'argent makamto ça les a faibles mais tozo bimisa on se tozo na comme force pour peuple na yo azala béni mais makamto ça les a faibles lokola ba pa ya ba lépreux makamto ça les a faibles mais nzambe yo koki ko komisango lokola ba brou ya ba char na ba chevaux to sali promotion nini pour l'album o to ça la publicité nini pour le moment que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un homme qui peut couper sa yo au Nzambe aboy couper sa yo. C'est Nzambe le dit oui. Yem sanga Alvin promotion ni to sali, publicité ni to sala. Mbongo ni to zala ngo to ko bimisa to lo bato sala bo to zo nsaboy. Ezate. Nzambe kaka. Na nzambe lobi ke nako lelate na koma ya nzambe parlo numéro bani pose tout à combien ya nzambe ko lelate parce que na Bible to moni Jérémie azolé que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle en azolé na temps à mettre ba jo filmer il y a kolela ezala kolela oyo kolela la présence ya nzambe ezalaka ba larme oyo sangani na foi kolela oyo nazolobela awa eza kolela ya murmure. Parce que murmure eza cimetière ya ba destiné à batebele. Kolela on azoloba a eza kolela o ya bana Israël ba on kolela ya rébellion. Et pesi nzambe kanda na nombre 14. Et pesi nzambe kanda. Nzambe ekoloba ti je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc bomabino tout boko tate. C'est-à-dire murmure kolela na kolela il y a kolela et kolela même moi je fais verser les larmes sur la prière kolela na ngeli l'accepter que non mi tungi ça pour une situation non on lela parfois parce que
la présence de Dieu inonde mon cœur tellement je me vois faible devant le Seigneur. Nazolela parce que présence, il y a des gens qui ne supportent pas la présence de Dieu comme ça au monument Yamis et comme Kotanga. Nazolela parce que Nazo tellement trempé dans la prière que ma larme n'a pas coulé et ça ma larme il y a manqué foité. Mais ce sont des larmes où il y a concentration, il y a foi, il y a tant qu'on confronté il y a des gens qui pleurent comme ça parce que tant on a confronté dans la situation où ils ont quoi câblé au monument ya miso comme tanga na omona nzambe yoza oyo oyo na omona eza yango te oyo za oyo na na comme ko Seigneur, toi tu as dit. Toi tu as dit, Seigneur, par rapport à ce que moi je vis, toi tu as dit directement Miami se tangaka. Exactement parce que nazangi foi non. Mais quand je prie, na moi on dirait que na silisi pas problème na ngalo na silisi na tikel ko quoi ça à travers mes larmes. Tant quand je me lève na komi na état mususu. Donc on là on a je crois que bazo comme là ils ont une métaphore. Ils comprendre que on a une vie plaintive. C'est-à-dire que nous muraka, nous à se plaigner à heure nyoso, henga yenzabe, nam tout au sac dans la famille azalagate, na koma yenzabe. Comme j'appartiens au Seigneur, dans la sumutako lela te, que henga kutuboye, henga kutubalinga ngate. Non, quand tu appartiens au Seigneur, au komi, muto komi ko déclarer, les larmes peuvent couler, mais tu ne pleures pas. Puis on peut la mise mais on l'élaté. Mais puis on peut comprendre nuance wana. Ma mise on peut mais on l'élaté. Ça veut dire quoi? Ma mise nanga eza preuve ya manque ya foi té. Mais eza peut-être preuve ya présence en Nzambe ya concentration nanga ya comment on réaliser ces autres tangisanga ma mise mais yango té ngela ça que nazo lela na kati nanga parce que je reste positive, je sais que mon Dieu va, je vais à toi, nous amène à Yebi au Sala, mais à Zolila, et puis les autres, nous amène à Yebi au Sala, nous amène à Yebi et Tanisama, prière, sur le Sala, maintenant, concentration et Tanisama. Moi, dès que je suis concentré, il y a des larmes qui coulent. Fanny Botaï, Bola Mwanzambe, il y a des larmes. Tant na zoemba mosika touti osundola ngai te maya misu nange tanga kaka bipa itoko kende yawe nazomonelonga oyo nde mobembo ya bolingo oyo nde mobembo alitomba simbanga lobo. Déjà le fait qu'en yebisa nzambe simbanga na loboko etaisanga maya misu parce que je me vois tellement nul liboso na que so asimbinga te na oyeba te lobi ezala ndeni. Donc eza prière oyo mutu osala na motema déjà tant au sentiment ya mutu tant au ba émotion ya mutu telemaka etanisaka maya misu zotala ki no bisika na komi ceux qui nous embêtaient mais maman lisolo mususu foto lisolo ya elamba obeti lisolo ya elamba na miaki tokotama muzino na yango mama eza na bandeko mususu oyo ke balata elamba ya solo elamba ya souffrance elamba oke mokili elatisa bango ya maladi mo etikaka bango te mama obeti lisolo ya elamba la fois passée la voix écoute ma tête à partir ya nzembo obeti na 3 sortes ya bilamba Joseph Alatek mais on a kofunga biso moke mama. Quatrième ezaki elamba loba bilamba nyonso te et elamba oyo nzambe ekopesa ye à cause ya persévérance parce que soki Joseph alobaki ke nzambe mpe banda loba na komi nanga na ndako ya Potifar moi c'est Potifar a proposé nga mbongo a proposé nga biloko ebele na tika nanga kaka awa na linga nanga moi c'est Potifar to bimana biso na ye après tout ça nde ayaki kolata elamba wana oyo nzambe abomelaki ete bien aimé. Palais et aux zélayo. Lobinayo, c'est le palais. Palais à grandeur. Palais à hauteur. Palais à bonne santé aux zéla. Palais bien aimé. Et à moussala aux zéla. Palais à eloko nyoso ya kitoko aux zéla de la part du Seigneur. Mais évitez ceux qui ont diplôme.
na éviter ce que zali visa na éviter ce que eza mbongo na éviter ce que eza nini conversion ya bana na éviter ce que eza conversion ya famille na éviter ce que eza conversion ya papa ya maman na éviter mais parler eza loko nyonso ya munene ozozela mais bien aimé dans la parcours ya Joseph eza type ya parcours pion dans la parcours ya Joseph okoya ko se rendre compte que mwana mobali oyo azalaki na ba droit nyonso légitime ya ko abandonner pour alors c'est quoi ça? Est-ce que naza zoba ya nzambe pona zela kaka ba finga kanga na zela kaka ba teka kanga na zela kaka ba kotsana na ndako Potifar mwasa Potifar est circoncis okoya pe koloba bongo akoya koloba bongo bien aimé mwasa est circoncis ake kosela na makambo tokoswa na kaka tokobunda makambo isili mais bien aimé mwana mobali oyo azalaki tellement sûr na voix ya nzambe oya yokaki azalaki tellement sûr ce qui na nzambe lobité na vie na yo lobisa nzambe c'est le plus important moni nde na tambola na lukango ba retraite na personnel na kotaka so na koti retraite besoin na ngezaka nzamba loba même ça quand nzambe dit quelque chose ce que nzamba ça lobi esili mata kita bambama koya na se non ça na bote parce que Dieu a déjà parlé. Quand je crie devant le Seigneur, na rappela kae parce que la Bible nanga ezakana makamona komaka message du Seigneur du 27 peut-être exemple 27 juin 2004 na komi à 4h du matin. Mais on a commis à 2 et là un message au Isabon. Seigneur, tu m'avais donné ce message, tu m'avais dit au qui n'a pas parce que c'est toi qui as parlé. Alors, ce qui attend na bossa ni ba détail mususu, yo sali promesse aux fidèles. Bible c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Or, celui qui a fait la promesse, ce n'est pas mon oncle. Ce n'est pas ma tante. Ce n'est pas mon père. Mon père est déjà décédé. Na ba promesse na union sur quoi que sala à sa kenda nango. Tant nanga akoki kozala. Tant nanga tant mazo kenda ngola albi lor non mais mon poto. Menga na kenda poto na mbonga tantinte ya mama te ya papa te ya yaya te ya noko te ya mutu te ya nzambe. Mais tant nanga tant mazo kenda ngola abi nanga yaya na kei. Mais tant nanga kenda ko kufana ngola. Bien aimé, si c'est Dieu qui a fait la promesse, Fanda Kimia, Yamomoni Moïse Aloba qui gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Bien aimé, si c'est Dieu qui a fait la promesse, Sala tranquille, peu importe le temps, entre en prière. Si ça ne va pas, louke lomina nzambe, sambela, bondela, benga yebi lolobi quand le juste crie l'Éternel entend. Sa renommée ne s'est pas accrue à cause de la multiplication des promesses, non. Mais sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimé, Nanzela a parcours vers le palais. Il y a une sorte de nuance. Au monango. Batu bakobenga yo ndumba. Batu bakobenga yo occultiste. Batu bakobenga yo na bakombo nyonso. Amela milangi. Abalaka te, abotaka te, asalaka boye, bakobenga yo bien-aimé na bakombo nyonso. Mais bien-aimé, la finalité c'est que il y a un nom où Nzambe a collé la vie na yo, au ce qui a péci yango et que changer nango. Na betara lisolo la émission mususu. Mama nanga azaka amela milangi, abotaka te, tongo moko kombo yaka ko changer. Oleba le babota raté et comme abotaka asimba banate mais les loyo abota la e abosala na épée donc kolona na zaki na sort na biso mususu intercession na biso tozo sambela to komisa nzambe penza lokola yo fandi papa biso bana tozo solola
maman ana azali ko botate maman na biso mususu azali pe ko botate na ba prière jour mususu ba médecin ba lembié basi ba lembié ko mususu à hôpital docteur aboyi mbonga consultation non na mona ngote mais na mona ka mo jour wana ba boye lié mbonga consultation abi maman na oye ba sous problème na oté na oye ba mo susté pardon zonga kena osamela jour mususu bongo ya azumbo wana ayena ngokutu na bi oza responsabilité ni abinga ka mami nga nazo ndimaka siko na tikalika na nzambe na tikana na kana nzambe donc kena nga sur l'hospitalité. Cette femme a 2 enfants aujourd'hui na bana mibale oyo bien aimé de to koma ko solola de to koma ko fanda to bosana que un jour to wana ko sala prière abota bien aimé nzamba obosa ni so situation wana nzamba obosa ni so likamwa c'est-à-dire elambo lataki oya liboso kotika la esclave na ngote tunika liboso bapakola ki mafu bapakola ki makila oya yo na ebite bapakola ki makila nini batomboli certes eza ya yo mais makila wana eza ya yo te eza na bato ba vivre bilamba o balatisi bango tenu ya sonyo balatisi bango en réalité eza na ya été comment on peut ça eza na ya été parce que bamoni apparence na yo bapesi okombo moko boye tout ça eza na ya été bakoma otanga bakombo na ya na ya été mais tant mususu oleka ki étape wana mais comme une étape mususu ya compliqué les soucis tout traverser mon nzambe. La finalité c'est la couronne les aka na lolate awa pe na sena mol la couronne est réservée na ba nyonso dans mon canal 1 Samuel 2 na 30 alobi je n'honorerai ceux qui m'honorent mais ceux qui me méprisent seront aussi méprisés. Merci beaucoup maman Londongo et Kosuka Boete. Dans Luc, Elisabeth a reconnu car il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. Et certain que Sonyo Mokele là qui s'habille. Alongola kango, a otaka opprobre, a roulaka lokola tapis, a balosi yango. Akanya lo sika moko abwaki yango et apesi histoire ya sika dès quand tu tournes ta page boé okomona makambo susu ne wana nzamba salaka akoki ko faire conjuguer ba verbe oyo nano conjugater na vie lokola mwana mobali oyo atambola te ayebi kutu te ba tambolaka ndenge ni misisa mikuwa ndenge ni makolo telemaka et comme makasi ayebi yango te donc un verbe qui n'a jamais été conjugué de sa vie mais a été conjugué moi c'est lokola Anne est-ce qu'il y a lisola zemi c'est-à-dire ezala batou mais maman mususu abote makasi maman Deli ye ezaki ta mazui zemi ezaki soki mutakoti na kati ya ndako na ye eloko liboso ayoki vertige c'est-à-dire ni pamboli na yo bien aimé ezala niveau au que bato ka vertige c'est-à-dire mutayoki vertige akwei nanu après la muki amoni que il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et là bateau zaba bomba ba témoignage na bango pour batwa loba il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc Jean il y a témoignage na eza ya ndengwana. Alors bien aimé zala mutune sengo yemba nzembo sans modération parce que biso moko toza ba témoignage vivant et le yembo o Yesu apesinga na le botelo. C'est bon Yesu apesinga te apimeli na inga na opesanga ngo. Donc c'est à lui que je dois m'adresser la nuit comme le jour parce que comme il ne fait exception de personne, il finira par me faire du bien, quel que soit le cas. Merci beaucoup maman Laure. Il y a émission Nabiso, nous sommes là Lola la voix céleste. Baseka kabachola kabayi baka bafina ramuto dans nzambe te. Attendre les aussi maté suka suka aussi maman Malbaya suka. Album déjà le 28 août. Le 25 et dans la foire, na Fikine, na village Prakongo, bomoni pub la biso eza habillé na top. C'est-à-dire Prakongo na marque top, nde bandimi ko accompagner biso na kati ya musala oyo. Nde konangai oza libanda, oza na kati ya mboka awa, nzamba pamboli bino. Boyebi musala oyo ndenge se pasaka, on se bat. Nazolo ba merci na pasteur Jimmy, ba merci na pasteur Jimmy Kibangu oyo a se présenter comme la partenaire na musala oyo to bandaki na kotata bana difficilement
et nalobi merci na bandeko na biso bazala libanda ya mboka pe belé oyo ba telemaki. Je crois que tous 8 ans ya ko remercier bango pe même na carton ya CD na zangelo kwa kolata te na ba quelques clips auto sali. Merci na Kamisha Création, merci na ba maman ba papa boza ebele. Je crois que bandeko ba ko mona ba komo na bino vraiment parce que tolinga ki to remercier bino de cette façon. Merci. Et pour le pose Olanda biso, vous avez la possibilité à construire quelque chose, fais-le. Parce que album Oyo, Ezopa mola déjà dans le bimité. Mais tie bimaka nazo ndima ke batubele ba kobika parce que banzembo oyo na kati c'est vraiment bénissant. Biso moko toza penza ba bénéficiaire na yango déjà avant même que ebima na miso bato. Alors bien aimé, si tu peux faire quelque chose, si vous pouvez faire quelque chose, appelez-nous au 082 19 70 104 082 19 70 104 ou bien la 099 751 30 78 099 751 30 78. Benga biso, ça a quelque chose pour la gloire de Dieu. Zamba kozangate kopamolabino. Le 25 août, dimanche, bien aimé kozangate. Déjà à partir il y a 10h, vente les obanda parce qu'ils ont foire. Vendeur, vendeuse, on a déjà pour couper ça. On va dans Bosenga, il y a album Moana ma robe de gloire. Et bongo à partir il y a 13h, tu vas dire mise en place, il y a cérémonie officielle. Et bongo 15h, Nyon César solennel, tu vas dire programme Nabiso, tu vas dire aussi 18h au plus tard, ce qui te recommande. Peut-être à la rigueur 19h. Mais tu as ceux qui te baillent avant déjà 18h, 18h30, te libérer place. Alors, Yaka attend. Obimika ka culte. Yaka. Parce que les foire, la foire, ils ont un jeu, ils ont sakana. Et puis, ils ont sur place, ils ont teka. Obimika ka, moi, collation, ils ont servi, ils ont foire. Toya to dédié album ensemble maboko ya nzambe. Toya to déclaré makambo tozolinga ke album oyo me malaba vina biso. Yaka na attitude oyo moni kokoki koya nango bien aimé. Loba na nzambe na empressement Seigneur. Latisa ngai lamba ya nkembo, latisa famille na ngai lamba ya nkembo. Bele nzambo tozo salela ayokaka akoyoka losamo na ya kondima. Boya libota mobimba, boya na ba voisins, na ba voisines, venez bien aimé, nous voulons passer du temps ensemble. Na ko signer, na ko sala autographe, to ko zala wana bien aimé na kati ya esengwana nzambe akopamola bino programme est très bien garni et ko zala vraiment bien. Oza la possibilité ko ya ba bozo préparer boya Kinshasa, boza na étranger, boya Kinshasa même na fin ba vacances boza la Kinshasa na vacances dans bozonité le 25 to monana pona lokumu na Yesu nzambe akopambola bino au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup maman. Est-ce qu'on a pas plateforme où qui est dans la poto qu'on a bande de vivre en dernier maman? Tokopé sabino ba communiquer nyonso na oetali ba distributeur na ba mboka ba pays différents. Mais jusque là beaucoup de albums na iTunes P, beaucoup de yango na ba plateforme. Botalango déjà avant le 25, beaucoup on a déjà na ba plateforme et puis télévision oyo ils ont couvrir maintenant misala na biso sur YouTube, ils allaient sous l'ombongo TVT. L'ombongo TV ils a piraté, tous utilisent le sous-souté. Bon na biso na l'ombongo officiel. Na l'ombongo officiel ndebo ozwa déjà coûte ba clip ezo ba na déjà koleka avant le 25 ozwa nyonso na l'ombongo officiel. Otali na description, à partir de la description okozwa lien ya l'ombongo officiel. Luka l'ombongo officiel. Luka l'ombongo TVT parce que cette chaîne là a été piratée. Que Dieu vous bénisse. Tolingi bino mingi na komo na Yesu Christ. Tozana 12 titres très bénissants na katia album Oyo ma robe de gloire. Maman te tike plateau. Pour ceux qui sont maman de Yémézela. Bien merci na Jonathan Koya Réal. Oyo avec si ma caméra pe na Arnaud Kamandé. Te tike plateau maman. Yahweh yo yebi
nalingaka nkembo na yo na bomoi na ngai. Je t'achekina, Yahweh tu le sais. Papa salanga ingolo, ngana mona nkembo. Hatakati na bitumba na mona bolingo na yo. Zipa miso na ngai, na mona tebe sheke ya pase. Zipa miso na ngai, na mona teba defi ya lelo. Zipa miso na ngai, na mona teba deception ya la vie. Fongolanga niso, ngana mona nkembo. Namona bilaka na yo makambo mineno bombeli ngai. Namona mosala yo sala ne kuluswe. Osikola ngai na masumu nanya kosalela ngai. Namona na bimate na bojali na yo. Yahweh sala ngai bolamo. Nalingi namona nkembo. Yahweh salanga ibolamo. Nalingi namona nkembo. Na bojalisi na yo na umela nkolo. Pe kondima na ngai ekangwa te Yesue. Nulle part ailleurs que dans ta présence il fait beau vivre. Nulle part ailleurs c'est pas na yo de bomo yezale. Yahweh ngana mona nkembo na umela c'est pas yo zalio posana etondi motema. Nazinda na bozindo na yo. Yahweh salanga ibolamo. Nalingi namona nkembo. Na bojalisi na yo na umela nkolo. Pe kondima na ngai etangwa te Yesue. Merci beaucoup. Bonzamé na bonzamé lo les ofuta. Maman, et dans l'interprétation mon sali na suka ya nzembo ya elamba ma robe de gloire. Okoye mamu kena c'était Akumama Yahweh, akumama Yahweh nangae, akumama motema nangae. Mabanzo na ngai Yesu. Motema na ngai. Soki pona bozwi ya famille nazanga espace. Soki pona kelasi ndele ngai naza wapyo. Mosale kulusu pesi ngai espace na kati ya bato. Yawe na ngai Nzambe mobokoli ya bana bazanga babotie. Yawe motangisi ya bana bazanga babotie. Yahweh mopesi diplôme sans tricherie. Yahweh Yesu kumame na tongo na midi na pokwa katikati ya butu hata na bandoto yo kumame. Bonzamé Baya le 25 baya kozo album oyo ekopombo la bino mingi na komona Yesu Kristo. Priez pour nous, priez pour cette journée, priez pour cette activité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.